Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kutanango check ovandi lundi et là mon abino nyonso balanti ya magazine KNB elembaka te komemela bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. On a dimanche 11 août na immeuble intelligent. Premier ministre Sylvestre Ilunga yambaki les deux délégations FCC na cash pour na dépôt ya liste ya ba candidat ministre. Liste ministrable proposée na FCC na cash, les deux coordonnateurs Némi Mwilanya ya FCC Front commun pour le Congo, na Jean-Marc Kaboun Wakaboun ya cash Cap vers le changement, bah présenté qui liste wana mokolo dimanche 11 août 2019 na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba pour le prochain gouvernement. Kasi sengeli boyeba que formellement ba consultation et bandaki nanu premier ministre Sylvestre Azalaki koyamba à tour de rôle chaque délégation ba représentant na yango depuis semaine passée. Abandaki na ba représentant la société civile, ba représentant ba jeunes, représentant ba femmes, représentant ba personnes vivant avec handicap, pe représentant FCC Nakash. Kasi le la premier ministre a eu déjà liste ba candidat et ministre FCC Nakash selon chronogramme le chef du gouvernement a représenté monture ya liste ya ba membre ya gouvernement na ye Mokolia mardi 13 août 2019 et pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi pour la situation Itali AFDC yaba tulikwebo ndenge ya pesa ki pe premier ministre liste ya ba candidat ya regroupement na ye avis na ngambo ya population ezali partagé. Mais la nuit surtout ezali ko revenir kaka na chef de l'État garant de la nation a ko revenir ko za décision ya ko sala choix ya ko yeba suite nini a ko réserver pe na nani. Kinshasa et l'équipe partout. Les combattants se félicitent le premier ministre Sylvestre Ilunga lobaki que il faut ça le rapport et pas à autorité morale ya FCC na président de la République. Andaki ndenga lobai ke asisi déjà ko constater ba kashina FCC siko rassembler bani mais a que ne peut sa président de la République et pas lobai na abai d'abord des autorités morales autorité ya FCC na autorité ya cash et puis tant que ça bi ke sur asi rapport que ne peut sa na président de la République et là on va même pesa lenga passe pesa nga ikana yo za de premier ministre tant obimi premier ministre ato utaki na FCC tant obimi da premier ministre au commis homme d'état comme homme d'état jamais au le rapport au na président de la République pour faire des décisions mboka yo lo ba OK no pesa on na muto déjà à longwa à ça que les bongo pour nanim donc on a sepela qui vraiment na nini na comportement na wana te na discours na wana te ndenga ça vraiment na sepela na ngoto mukonja zaka moko parce que même liste wana l'air ba pesi ba ki ko représenter yango yé muto azana pouvoir ya ko solliciter bato yo ba tchele na liste yé mutu akonome eza président ya FCC mutu akonome ba ministre wana donc c'est-à-dire que ba divergence na bango ba pesa ba luka donc ba mesurer ba poids de mesure té par rapport ya mukonjamboka biso toyebi kenyo il y a un chef de l'État un président de la République au biso so kendaki le 30 décembre to votaki massivement pe azali président élu à la personne ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, il y a présent constitution
benga ye garant de la nation, garant bon fonctionnement. Oyo yendem ta renommé à révoquer ndenge constitution sengi. Ezali tango ya commettre lisusu ba distraction te. Tango ba bengisi bango baya ba sala nyonso wana ba sala liboke ba travailler baya na mayele oyo ezali bien oyo ezali kotombola mboka. Ba tika distraction ya kalakala wana. Tozo siko mayele ya kotombola mboka. Yango na lingina bakisa bo longola ba distraction wana oyo ezali mboka na biso oyo tosi déjà tosala kala tosala yango déjà essayer les cas. Donc président Ndem Tazali na dernier réglage. Liste wana ezali provisoire. Même comme batangi wana Kabila anti-mato anti-maté, cela n'a rien à voir avec le programme chef de l'État. Donc il ou kamba au lieu à se distraire qu'on ne pas Kabila, nzela ezali direct pas muto no maquillé. A Kenerotika liste c'est pas le chef de l'État. Chef de l'État a étudié cas par cas. Comme ça a rendre verdict na souka. Donc tout ce pas que la liste n'est pas pesi ba liste wana, mais tous les années dernière réglage pas le chef de l'État. Bakino tokutana kina bango balobeli ba résolution oyo ezwamaki lors ya réunion de sécurité ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qu'il faut batonga ba mur na ba frontière entre RDC na ba pays voisins ya Est. Et je crois, président de la République, Pati, à Salaki, réunion Moko récemment, vendredi au Tukoleka, les gens qui concernaient sur le problème où il y a insécurité dans la Kati à Mboka. Alors, na sepele benda mingi mingi parce que réunion wana est réunion Moko très important. Parce que bande konamso loko bazana insécurité, les autres appenda benda malamute. Biso Azafa tozo soutenir le président de l'action na union surtout. Et souci na yo azana ngo pour na peuple na ko mettre fin parce que il ne peut pas koloba que Azali le président de la République na système ya koloba que le peuple d'abord mais qu'on continue comme on a peuple na zo continue ko kufa kuna na est eza malamu te. Alors na ko koloba na ke a continuer kaka na yango ko multiplier ba stratégie pour qu'on fait que kimia ezonga na mboka na est ya mboka na biso. Comment kozwa ba dispositif pour na kosunga bato bazakuna yango bomunaki ba bengaki ba différents ministères wana pour bazala pembe ya ba généraux wana. C'est pour vous dire que nous regrettons amèrement ce qui se passe à Beni. Mais pour nous c'est un signal fort. Tozali au début ya mandat na biso. Bato bazali ko boma bazali ba ennemi du peuple. Ennemi du peuple ko kendene na brutalité te parce qu'à koko tsokao. Là, oui, nous sommes la malamouté. Attendez, nous sommes une famille. Ce qu'il a fait la force de la famille, il faut, moi, la famille, nous sommes allés à rôle là. Il y a un moment où il a fait vendredi. Attendez, c'est un rôle là. Et puis, en tout cas, on va renforcer la sécurité à Congo. S'il n'y a pas de renseignement militaire, renseignement supérieur et civil, et puis, mais qui peut faire ça là? Il faut nous donner des moyens. Il ne faut pas le bien, en tout cas, depuis qu'il y a hier, à Congo, nous avons Congo la banque. Pour servir les Congolais. Je vais vous doter de tous les moyens pour permettre à ça de calme. Écoute, selon le président de la République, a eu la réunion européenne à l'Est, tant qu'il y a qui béni dernièrement, alors que abengi ba rebelle nyonso babimana na zamba baya batika ba mindu. Mais oyo akoboya ba robeta frappe moko frappe commune, c'est-à-dire Rwanda zo attaquer, Uganda zo attaquer. Pébiso peut attaquer ton encercler bango. Mais la monnaie locale là il le salamité. China armée républicaine a biso pendant combattre batouana insécurité si la connaissa population ba dénoncer batouana. So ba dénoncer baza bande on a bango. Armée la biso ko sala capable de combattre batouana ko sili. Abe Chole a lobeli ba opportuniste oyo bayaka kaka. Qu'on félicite Batou après nomination, on peut abakisi à lobby, comme un ministre pour un village, mais pour un mboka mobimba. Oui, peuple congolais, tala ba politicien, bazo ça la politique il y a ventrologie, il y a l'iboumu. C'est le parti politique au Congo, ça j'ai même ma tête à couper, qui est en train de lutter pour l'intérêt général, c'est l'IDPS. Lelo oyo, ba politicien, bazo ça la politique il y a nzala. Ba diabolisé na ba télévision Félix Tshisekedi a été nommé
Or, régime au peuple congolais Félix Tshisekedi azali, ezali régime moko eza hybride. Ezo basculer tant au président de la République azo sa majorité parlementaire, ezo basculer na Assemblée nationale tant au Assemblée nationale opposant azo sa majorité parlementaire. Et le long de tokendaki na élection, le président a gagné bel et bien les élections aux élections universelles directes du 30 décembre 2018. Mais la majorité parlementaire a été accordée na bande konabiso à FCC. Moi to bomambo que zala ite peuple congolais yango moni to na coalition. Mais papa journaliste au moni biso tongo lelo to bengyo pona koyebisa boye tozo attirer attention à ba politiciens. Banda le premier ministre Sylvestre Ilunga. Tant que vous êtes déjà nommé en qualité du premier ministre, vous n'êtes plus sous l'autorité de votre, sous le pouvoir de votre autorité morale. Maintenant, vous avez maintenant une impulsion, il y a chef de l'État. Tous les rapports, et à la ministre de l'Éducation, et à la premier ministre, et à la ministère Nyonso doivent déposer leurs rapports auprès du président de la République. Donc, makambo to mona kina ba régime ya kala, banda régime Mobutu, banda régime ya Laurent Désiré Kabila, kino na Joseph, o ba nommé ministre localité na bino ba ko lekaka na TV ko féliciter yote. Ba message à ko féliciter ba na ba localité ezate. Vous êtes ministre au niveau national, vous êtes là appelé pour servir la nation congolaise. Point. Donc régime Oyo, il n'y a qu'un seul chef de l'État qu'on appelle Félix Tshisekedi Tshilombo au rapport Nyonso elinge kende panaye. Chef du village ya Menka na commune ya Maluku basengi na gouvernement asunga bango baza na problème ya mai pe na lumière. Reportage ya Héritier Lukoji. Esengo nanga ezali koyamba ba journaliste ya magazine KNB Kinshasa na biso na mabele na ngai pour permettre ngana informer na bakonzi oyo bazali na centre-ville baye baba situation oyo tozali kovivre nango awa. Chef de village alobaki boye na sepeli vraiment makasi koyamba oyo tozali awa na commune ya Maluku. Vraiment ezali première fois ndenge ndeko moko alobaki bato tomonaka na ba TV bato tozwaka na bilili lelo bakomi na mabele na ngai nkao na village Imbia tozana problème ya mai ya propre ya komela ezate population lokola eleki ebele ba mai oyo ba ancêtre na biso babande ko salela ya maziba ezali susu vraiment na malamu te population ezokende bazo sokola wana et permettre biso lisusu te tomela yango tomela mai eutaka ntsele eyaka awa et bazoteka bidon moko na 700 francs congolais muto oyo azana moyen wana te vraiment po abimisa mbongo ya kosomba bidon ya mai mibale misatu pone sunga ye na libota na ye ezopesa vraiment pasi makasi suka kibongo te na chef de village ya Menkao 4 Kumbi Adina azako informé na bakonzi ke Union Européenne esaelaka bango puido kasi pasi ezali nini Union Européenne basilisaki nanu kosala bango château doté contrat na bango na RDC et silaki yango chef du village apeslaki na ba autorité ya mboka oyo bakotisika bali na souci ya population bakende kosunga bango bolanda. Union Européenne eyaka esala biso musala na maya to sali ba capitage to beti ba décanter to kotisi câble armé et kititi na se mai na 1 km 700 to bento chebatio 1 km 700 to kangi barrage na mai to kotisi pompe na mai tindiki to démarrer monter KV yango na mboka awa to démarrer yango et matisi mai pendant 30 minutes à matisi mai atondisi réservoir oyo pendant 1 heure du temps après ko tondisa asi la biso château d'eau asi la biso ba borne fontaine te ko landa masolo Union Européenne contrat et katani to senga na président de la République aya ko renouveler biso musala ya mai oyo et kufite monter les osala eloko ko bebe biso kuna na sa mai ezangi kaka batio po batio wana bayaki na ngo ezaki batio mabende panzana ya batio amike soki président na biso anyoki souci na biso ke noto zana posa ya mai oyo e matamboka mai oyo esungi biso kaka na Mekao 4 awate tozana batio e mati e keiti na Mekao centre na wen na marché. Donc eloko bazangi mai na biso tozangi mai Union Européenne contrat na biso e katanaki
ceux qui bakonza mboka bakoyoka souci na biso baye tu expliquer bango ba continuer musala ya mai wana pote esunga population longwa awa to koti na lukiana to mati meka au centre mai mususu ezate mai kaka ya meka au 4 yango to salelaka. Gouverneur ya ville province de Kinshasa Jantini Ngobila yebake bandeko ya village Imbia na village Menkao 4 ya commune ya Maluku bazana problème grave bazana posa ya mai sala mosala lolenge yo olakaki bango ke okosala mosala pona koservi peuple congolais yango problème ekomeli yo sala pesa bango pe solution ekozala sengo. Beltesco pour nous accompagner les parents na ba élèves pour nous kozwa ba fourniture scolaire ya malamu pe na talo ya kitoko atie na marché bakaye o ezali na dessin ya ba gamme de produits Beltesco. Rentrée scolaire 2019-2020 oyo en tout cas papa maman Beltesco a même bino ba gamme ya produit na ye ya kitoko ba otala lolenge nini bakaye oyo ya 2019 eko sepelisa bana eko pesa bana réussite na ndenge nini na couverture na yango ya kitoko pe ya makasi ata mwana apoleli mbula kaye eko panzana nango te akosala na kaye na ye ane mobimba. Pe bakaye yango ezali ya bagram nyonso ezali na ndakisa lokola 100 feuilles 48 feuilles 18 feuilles na boende na sima ya couverture ya bakaye nyonso ya Beltesco ezali na ba dessin oyo a dessiner bagam nyonso ya produit Beltesco pe miliki Apollo longwa wana yaka lisusu na Juliette Nelson pe bino moko botala lolenge nini Pichard Diamond oyo ezali na misunye belé na kati ndenge nini ba dessiner yango kitoko na elengi na couverture ya bakaye oyo ya Beltesco. Kasi Beltesco azali kosunga bana pe ba parents pe ba utilisateur nyonso tala lisusu bik na kombo ya Big Simba oyo ata okwesi yango mbala ibele e kokomala yango kaka pe encre na yango ezali makasi pe umelaka. Bakaye oyo tozana bakaye à 100 feuilles babenga bakaye de brillant tozana bakaye à 48 feuilles quadrillé na lignée tozali pe na bakaye à 24 feuilles quadrillé na lignée et surtout bakaye à 12 feuilles quadrillé lignée nyonso ezali na magasin Beltesco boya mbango kosomba po stock eza limité ou boyebi ka bakaye Beltesco ou melaka molayi te yo pas responsable yaka no kosomba bakaye no Beltesco na magasin central oye na zanda munene uluki Olela, bah sur place à Olela, en face à la place à Olela, au moins magasin Beltesco ezali wana, ezali côté kabakaye, n'a prix de gros, bah bien n'a prix de gros ezali prix à moins cher. Oye que permettre eux sont ba carton et bela bakaye, oh nous côté que ça ba douzaine na cité. Occasion yango yo commerçant, yo ta boutique, yo ta alimentation, ya kamba ko sont bakaye, arrivage c'est yaki, ya mbalo za ba arrivage qui togo leka, bambula ebele et puis qualité bakaye oyo zaka na Beltesco. Beltesco asali bino surprise mbula oyo, ayena ba stylo qui togo oyo leki ba stylo nyoso. Stylo oyo ata ekwei, stylo zo koma. Africana Palace ezali na nyonso ya malonga na kati pona tourisme soki okei okozala desi ata mokete. C'est ici où commence votre périple, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. Ici, on ne présente pas seulement la convivialité, on l'accorde à tous nos clients selon leurs préférences. Un lieu où l'on consacre toute l'attention à votre bien-être. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses avec une wifi. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées par des professionnels en la matière. Et veille sur votre forme dans une salle de sport, le meilleur cadre pour vos réunions. Et tout cet espace pour vos fêtes dans un décor qui rappelle notre identité. Dans notre nouveau bâtiment, découvrez une des meilleures grillades et passez des moments exceptionnels de retrouvailles et des rencontres dans nos différents bars. Chez nous, c'est toutes nos équipes qui sont mobilisées pour satisfaire le moindre désir. Africana Palace, vous y reviendrez toujours. Michel Bon
Mondo, expert footballiste, a sali commentaire sur changement à la tête de la sélection nationale. Merci d'abord pour m'avoir donné encore cette opportunité. Particulier. Je salue d'abord le courage de coach Bengue. Ndengue à remettre des missionnaires auprès de FECOFA. Ça montre la personnalité. Si les Congolais peuvent emboîter ses pas, quand tu vois que ça ne va pas, tu déposes. Ça serait une bonne chose pour l'avenir de notre pays. Ça c'est de 1. De 2, je trouve que des missionnaires, oui, mais moi je pense que c'est seulement la forme, pas sur le plan de fond. Parce que si la forme, on a changé d'entraîneur, mais si le fond, qu'est-ce que va devenir le léopard? Moi je pense que nous devons aller beaucoup plus au fond, voir comment encadrer cette jeunesse, comment développer le sport. Je salue d'abord le chef de l'État pour avoir donné un go sur le plan infrastructure, parce qu'il a promis de construire une salle de sport pour les basketteurs et d'autres disciplines. Ça, je salue vraiment le chef de l'État et le gouvernement congolais. Mais je demande aussi au chef de l'État de ne pas seulement voir les salles de sport, de nous construire aussi des salles de sport pour la jeunesse, des écoles de foot. Parce que les écoles de foot qui sont à Kinshasa sont trop chères. Tout le monde ne peut pas y aller. Politique. Nous devons changer la politique. Cela veut dire essayer de créer des pépinières au niveau des fonds à travers la jeunesse. C'est pour cela que nous nous mettons déjà debout. On ne dort pas. On est en train de contacter les autorités du pays, de la province, pour que début année scolaire, en septembre, tout lancé, go, il y a redémarrage, il y a un championnat éducationnel. Donc je parle de faire allusion primaire, secondaire, humanité, universitaire, communale et puis territoriale. Je cite encore pour saluer les bourgmestres de Matete. Félicitations mon amboka, tout le monde dans Matete, championnat à cadet bandi, de 9 à moins de 15 ans, une très bonne chose. Donc on lance par appel dans Bourgmestre Moussoussou. Ils ont Amina Guioté, ils ont appelé ça Moussala pour encadrer jeunesse. Mais les gestionnaires, il y a un stade. Mais soyez quand même responsable. J'ai appris que dans Barumbu, Bourgmestre Barumbu a malmené le gestionnaire à stade, ce qui fait que l'organisation organisée Gonzala, si vous avez terrain, mais ce n'est pas normal. Entre-temps, j'informe au PNP mise en garde na Bourgmestre ya Masina. Papa, terrain na basaka ngote po yo la bibembe kuna. Terrain na basaka po na ba jeune, ba beta bale. Alors ba prix aux autres na ba jeune na ba $50 po yo le la bibembe, mbongo tia na poche no keba. Na ko yo na Masina na bimisa 45 000 jeunes tout ça la marche contre eux, so connait na kambwana. Attention. Faut pas déranger la jeunesse. To lingi mboka o jeunesse que liboso na ba domaine surtout. Alors ceux qui nous posent là pour na bo déranger l'intérêt à jeunesse, bo wanda ko empêcher bana ba beta bale, bo tsa ba prix moko exorbitant ba $200 $300 pour na ba beta bale entre temps bo sur bibembe, bo na ba terona, bo ça la traite sur na bourgmestre so wana. Parce que to telemela nazo telemela bino siko ngai moko d'abord. Na association na to telemela bourgmestre. Fini cette histoire là. Ya ko yaka bibembe na ba terrain football. Fini. Parce que o ko meka susu ka ko connaît ba to telemela yi. Et quand c'était que tout on a boulevard, la commune, nous avons maintenant la base partout. Tu as la commune, on a demandé démission parce que tu es incapable. Jimmy Mukendi, secrétaire général adjoint à IDPS Kibasa samedi, et qui kafu devant état civil ya Gombe honoraki Madame Laetitia Mukendi bolanda ba image o ezalaki na impact pe na idéologie. C'est l'amour. Quand elle se sent aimée, je te dis, elle peut tout donner. Amen. Son cœur, son âme et son esprit. Mais la femme, quand elle ne sent pas l'amour, souvent c'est là où commencent les problèmes. C'était la cause à ma femme, mais cette fois-ci tu n'as plus droit à l'erreur. Tu te maries pour la vie. Dès ton oreille, non seulement elle te demande pas beaucoup de choses, la femme te demande seulement de lui être soumise, respectueuse et obéissante. Comme les jours, ici dans le sens. Sinon, il y aura une sanction si vous dépassez ces délais de 30 jours. Et cette sanction, c'est la déclaration tardive qui doit vous marier. Et donc, il faut qu'elle puisse passer les rapports à toute notre famille les soirs. Dieu est obéissant. Je garderai mon cœur.
demander le micro. Oui, À une épouse légitime, mademoiselle Laetitia. Mademoiselle, Madame Kilaki Saïdi Sylvia, c'est ça? Consentez-vous à ce que Mademoiselle Tolonge Laetitia prenne pour époux Monsieur Mouké Ziti Mangadimi ici présent? Merci de votre part. Voilà, M. Jimmy va aller choisir la tombe, il faut faire ça. C'est en amour. C'était pas facile pour nous deux. Je crois que ça y est. Je te mets l'accord. Et je crois que c'était ton souvenir, mon souvenir. Devant Madame la Comtesse Katombe, devant tes parents, mes parents, devant l'assistance, nos amis et le témoin, que je promets l'amour, la fidélité. Restons ensemble. parce que bauti musika ndenge baboutir lelo na civil na miso à l'état, c'est déjà bien bon. Tozozela samedi prochain nde kozala sikoyo na ndenge ya nzambe tokokende na église. En tout cas, félicitations, merci beaucoup na papa Jimmy Mukendi na Laetitia. Le meilleur, donc nzamba azala na bango bavanda bien toboyi divorce trop ya libela yaka toloba mama mbote papa. Ah, en tout cas naza nesengo mingi na balisi na vraiment nesengo makasi donc nayebi te donc esengo eleki naokoka te donc naokoka koloba mingi te toli na bango nga na souhaite bango baumela nzambe abatela bango babakisa bana na bango ebele nyonso ezala bien na bango 10 déjà bakokisa ata 20 ata 30 to Jimmy aza moluba atalaka baluba babotaka ebele famille présidentielle tala kaka bia boye kaka boye oyo babenga yango esengo eluti mwetu bana kikongo yaya awa mwetu bawa mwana na betu amebala papa Jimmy betu mepesa nzambi matondo na nzambi sa nzambi mutu aorganisaka makambo nyonso yo meluta bien. En tout cas merci Dieu, merci à Jésus.
tolingi bino pe mingi mwe conseil eza bolingo ebele bana ebele conseil moto yango na nzambe liboso imbote papa ya solo esengo makasi kobalisa ndeko mwasi eza facile te en tout cas tokumisi nzambe tobandaki pe tosukisi yango nakumisi nzambe conseil na kopesa mpona ndeko na nga Laetitia etake grande sœur en tout cas azala kaka na fidélité na libala pardoleka mingi azala na botosi arespecte mobali na ye place nyonso mobali na ye akomema ye akende soki eloko nyonso mobali akoloba na ye andima en tout cas azala malamu na libala na sepeli makasi Deni Disanka Bwalo mwana mbuku bujika waheji mukaji waka usela malab Antoni Disanga di kol tetu bata twenda mnansi bata twenda wa mwana Disanga waku mwana etu waboyeli mudibaka Anji dame sans stress tuti balunda ba Laetitia mukajwa Jimmy Mukenji en tout cas tuti ni Disanka Jabuni Bwalu Jimmy excusez Bwalu Jimmy Mukenji muto honoré en tout cas tête badam sans stress en tout cas Nzambi a babeni shabikona tuti ni sana kwa ndoa hii inafanyika ya mtoto wangu Jimmy Mukenji na Laetitia. Mimi napapatia shauri ya kusema naikala mzuri sana kweli bwabo. Kile kitabasepare mpaka kufa ndio kitabasepare. Na mimi napika sana kwa Mungu ule anafanya kitu ndoa hii ifanyike. J'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime. Magoya, Bobimisa, Makamele, Katala, Salama, confiance. Je t'aime comme mes enfants. Je t'aime de toutes mes forces. C'était pas facile, on a eu à traverser beaucoup des zones de turbulence, mais bon, Dieu a permis à ce que toi atterrir enfin. Et d'abord, premièrement, je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis je lui remercie de ce geste. Parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, c'était vraiment pas facile, mais bon, merci à Dieu et le reste, ça viendra. C'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu au centre de tout ce qui s'est passé. Le seul et l'unique message que je peux leur donner, c'est la patience, parce que ça paye. ebele ya kolanda lycée ya mokola lelo ekomi na suka ndenge na ebisaka bino mikolo nyonso pokosana bino te ekosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Magazine Kinshasa na biso